Pourquoi pas tout ça sous ba condoléances et pas ya petite sœur Nabiso Monsanto. Mutauchi kobungisa maman azaki très gentil nga na kutana na maman ya Monsanto une fois na hôpital. Place maman azaka malade kala izana na ko ba malaria oetungisaka biso nga pe na kotaka hôpital kuna na mwana na Ridge mon grand garçon na kotaka na ye hôpital kuna place na Bandal place maman akotaka hôpital tokutanaka kuna tosali connaissance totikali kobenga na kosolo la famille en tout cas ma petite sœur Monsanto courage nzambe a fortifié libota mobimba nzambe apesa makasi na yo surtout na ketia mutamisala na koko na ye courage Monsanto en tout cas libota mobimba to tozolela na bino elungo Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e Boma komine lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ngai na talela moto mokili teo ngai na talela kanzambe o soki na taleli papa lobi ngai zambo e okamatanga na putulu okesinga tina na miswa bato e mama na yo e Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité. Voilà, bonjour la famille, bonjour tout le monde ani lisu lelo. Tout le monde ani lisu lelo na émission na biso ya elubu ya ekolo ya lelo tozolamba nini lelo toke na biso musikate lelo tozolamba mutu ya ntaba na biloko ya kati ya ntaba. Donc eza mutu ya ntaba na biloko ya kati ya ntaba. Nde tolamba lelo tosala ngoka bouillon pour na vite fait tosala ngo bouillon et tout donc lelo tolamba mutu ya ntaba. Voilà donc bozo atana bino ya kozwa ba détail nyonso mutu ya ntaba ilamba ma partout mutu nyonso alamba ngo ngape na elambeli na ngape lisu lelo na ye na elubo ekolo. Soki osabone nanu te s'il vous plaît abonnez-vous et que ça la bien tu seras pas déçu. Tous autant na biso ya kokota bo s'abonner bo emaka bo liker ba commentaire na bino et ça la rappelle biso bien et que ça la biso bien. Donc voilà lelo isa to pesi ba mbote na bande nyonso et mes condoléances toutes nos condoléances tozo compatir na bande tout oyo ba perdre ba oyo bango maman Angèle ma grande sœur propre mère courage maman courage kobungisa maman eza eloko moko facilité eza eloko moko eza mutu ya mingi kobungisa maman et tout et courage na maman Angèle celui qui semaine on deux okende kokunda maman. Pourquoi pas tout ça sous ba condoléances et pas ya petite sœur Nabiso Monsanto. Mutauchi kobungisa maman azaki très gentil nga na kutana na maman ya Monsanto une fois na hôpital. Place maman azaka malade kala izana na ko ba malaria oetungisaka biso nga pe na kotaka hôpital kuna na mwana na Ridge mon grand garçon na kotaka na ye hôpital kuna place na Bandal place maman akotaka hôpital tokutanaka kuna tosali connaissance totikali kobenga na kosolo la famille en tout cas ma petite sœur Monsanto courage nzambe a fortifié libota mobimba nzambe apesa makasi na yo surtout na ketia mutamisala na koko na ye courage Monsanto en tout cas libota mobimba to tozolela na bino elungo
nzamba pesa bino makasi et puis na ba famille nyonso oyo babungisi ba oya bango ya mituya babungisi ba être cher hein courage na bino et nzambe le bon consolateur a consolé bino vraiment tozo compatir na bino elongo merci. Merci beaucoup na maman Émilie Nzemba mwasi à tous pepele ya mbetolo. Merci ma sœur d'amour, merci na maman Hélène na kati ya Champigny. Force ya ba mama tout makasi ya ba femme ba tante na kati ya Champigny. Là vraiment tozo mona maman Brigitte Maman Brigitte Ndundu, tozomona Mama Zoé Senga, tozomona batu belé, ndeko batu bazé belé na force ya ba maman na kati ya Champigny. Pourquoi pas aussi Pélissousou tomona Fongo na biso Arlette Fongo pe ape na kati elle fait partie aussi de na kati ya ba maman ya makasi ya Champigny. Donc vraiment courage na bandeko tout bon joyeux anniversaire pardon na bandeko tout o ba ofite mbotama na bango lelo na ba onyos tout baza na kati ya moi oyo en tout cas joyeux anniversaire na bino. Tokoposa la te koposa ba bonjour ba clende ebele et pas ya Fifi Mel d'appétit moi ça dit c'est le lemon pourquoi pas à Charlie Boutique. Charlie Boutique, des très gros bisous à toi. Aux qui na Belgique au comme bisous à na France. Te yo bon na biso? Yo bon na biso? Voilà donc merci beaucoup à Charlie Boutique et pourquoi pas topé ça peut ba clende na biso. Et pas il y a DG Boutique Watanabiso DG Boutique en tout cas tout le monde a biloko ya kitoko ya bien bravo mututo azokende Istanbul mututo azokende Turquie en tout cas luka DG Boutique olata osomba na yo ekosala yo bien ana ba choix ya kitoko et ko risquer pe ko mona ngo pa ba tout donc voilà pourquoi pas to ça peut merci na Lizaba Cook nyonso oyo balubaka mama kulutu la biso via Queen Mother toujours fidèle au poste toujours tout ça voilà en tout cas merci na lobo qu'on a bino bezo chape biso nzambalo la pambola bino merci na bino. Voilà, lelo na lobaki na débit, lelo tozolamba mutu ya ntaba en tout cas bandeko bokotala na elambe na ngai na kotia lumba tende bandeko na biso bachaka lumba mais autre kolamba ngokaka simple ezala ngokaka simple tokotia vraiment simple alors un espace ya Vincent Boutabuna très simple otema pe makanisi ya pasi oui. Voilà, j'ai dit bonjour et merci à mon pasteur Isaïe Mbaka, papa Isaïe Mbaka, mobali ya batu ya maman Véronique, bah très gros bisous na yo, en tout cas, voilà. Lelo tozo lamba moto ya ntabanabi eza simple. Donc bon mona ndeni to kolamba yango, okolia ngone loko nyos tumute manuel lingi. Okolia soko lia una na kwanga e soko kolia una fufue, soko lia loso kwa saba ko to sanga moluma loso ilata biso ko la cravate suka. Donc voilà, bozozwa tanabino ya kolanda ngo, ozala brancher olanda ndenge nini tozolamba moto ya ntaba na biso na biloko ya kati tozo biloko ya kati ya ntaba tozolamba ngo esika moko. Voilà, moto ya ntaba na biso tokolamba lelo yango oyo. Moto ya ntaba na biso yango oyo. Biloko ya kati yango oyo. Biloko na biso ya kati tokolamba lelo yango oyo. Bomoni moto ya ntaba yeyo. Non to saliété mais avant tout tiens na congélateur aza aslongwa ki déjà ba poso nyonso ne batumbaka déjà ba poso nde boyebika ndenge ezalaka ba itaki ba poso nyonso elongwe tout elongwe etikali ka to kata ye to sukola ye très propre et tout voilà ntanta bana biso ye. Dikutu.
Je viens. Nasilisi kosukolango bien. Nasilisi kosukolango bien. Sikoyo ekomi likambi ya kotokisa. Mena tokisa kango 2 fois ntaba. Mto ntaba. Na chaka boy ne bandeli nazoka kaka na kaka feuille de laurier. Le boki feuille de laurier. Nazimo bambuma ai. Mo bambuma ai na boaki. Na boaki nazui mwa ndembi. Na chie. Voilà. Mwa ndembi yango yo na chie. Céleri na chie. Na chie. Mama tungulu. Nazui mama tungulu na chie. Na chie. Nde na chie boy. Nazui mwa munga muke na chie. Esili na pemisi yango ekotoka ndambo. Etoka esanza mai nango wana. Esanzi yango. Tango esanzi yango esili. Après, bomona étape mususu. Voilà. Voilà. Nafiniki. Sikoyo nakomi kozela ezwa tanango. Etoka mwandambu, etoka penza, etoka esanza mai nango, esanza banini wana ekota na kati. Ekota. Après bomona prochaine étape. Merci. Tous ensemble. Natalela moto te po belese masia o. Natalela moto te po belese masia o. Ngana luka kelongi na Yesu ya wakitaka pe asalaka ete. Ngaina belela kaye o nzambo yo. Ngaina belela kayo shwa mashia o. Ngoma ile sila kana belela kaye o. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e. Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme. Maina talela moto mokili deo. Maina talela kanzambeo. Soki na taleli papa lobi pakoki kukufa. Soki na taleli mama lobi makasi ekosila e. Soki na taleli baninga soka soka bako desevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo Nekulamba tozozela l'état nous ont wezo tokara nango ngayawa nasosimba simba sikoyo biloko na salili nasukoli mtaba webi mtaba ndenge ezala so sukoli yango azala solo azala na biloko ebele donc faut que nous place osaleli mpona propriété normale. Alors soki nasilisi yango ozela yango soki etoki namoni peut-être non ebimisi abisikoyo étape mususu loya bomona parce que eza bouillon motie biloko nyonso mbala moko bomona me nga nalingaka etoki mwa ndani abimisa nano mwa oyebi ka ndenge ezalaka ebimabima nano eza ntango tokotia mbala moko
masolo. Voilà, là, on a posté pour que ça mbote la DJ Sam Mamona. DJ Sam Mamona, maître d'école. Maître d'école, mon grand frère d'amour. Donc, on a pu suivre mbote belé, père double. Monté ma peu ma qualité, ya nini ya. Yo ka bel ça on a fourni na miso encore a fourni ngana o miso so tala kana autala ngani au Sandé voilà maman Léonie notre femme légitime donc voilà mbote na bino belé bana na ngai ba mbote belé mama pasa na ngai et tout ba bisou belé tonton Irano, l'oncle des Abakouk, très gros bisous pour ses amis, à la Caraïo. Donc, on va te béler place aux âmes, on va te béler dans le tout, on va sauter la biso. Brigitte et Maya, de dedans de moi, Bibi Finesse a monté ma pima canisia. Rami Mayumbu, Bolingo Moko, Libala Moko, Bato. Moi, c'est mon bal Babanda. Surtout, moi, c'est un mouquet. Les lots, nous avons soudu par moi. Après, nous avons un parent français. Les lots, on peut m'apprendre. Français, donc on m'appelle Awa. Donc vraiment bravo. Mbote belé pas Tantine Zozo, ma petite sœur Tantine Zozo na Canada. Donc mbote belé na yo, mbote ma pema kanisia ya no ma vakala, mbote belé na yo na bana na bato nyonso. En tout cas mbote belé na yo, mimi peso ma petite sœur. Mimi peso mbote belé na bofu ngai, mbote belé na tout au votant na rabiso. En tout cas vous continuez pour continuer pour s'abonner, pour liker, pour aimer, pour commenter na bino, ma solo ya bien bien donc tout ça ensemble, tout ça vraiment ensemble, tout ça qui est malé molo. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka ye Boma komine lobi modis l'homme qui se confie à l'homme ngai na talela moto mokili teo ngai na talela kanzambeo soki na taleli papa lobi bakoki kukufa soki na taleli mama lobi makasi ekosila ye soki na taleli baninga suka bako desevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto mokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Zamboe, Okamatanga na putulu,
Kumama na yo makasi na ngayo. Kumama na yo natalela bopele yeso. Kumama na yo yana ngai. Kumama na yo Hallelujah ya otonda malamwe. Hallelujah ya otonda bolingo. Otala te mabunga na ngai. Oteyo kango na ngai. Kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya ya. Yango ata bandoki nyonso mokili basangani. Na banga eloko te poti makomi epesa ngai. Olobi mila lobukwa mwasidi mila lobukwa mubali. Nako baby sama dina mabuku ya bangu na bae. Yawe oh yeah. Mama yawe oh. Saba ote na ngai. Yawe la kakayo. Atalelo bapasi mitunyi sezinge bomoi na ngai. Na banga eloko te pwete na yebi yo kosaka te. Opesa etina na lipambo lebila moko moko na biso. Kutu Dawida loba uta abota makino wakola. Nanu amona te moyenge bene atatabana wata bakitani na ye. Ata ilaka umeli na yebi ye koko kisama. Yawe oh yeah. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e. Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme. Ngai na talela moto mokili deo. Ngai na talela kanzambeo. Soki na taleli papa lobi pakoki kukufa. Soki na taleli mama lobi makaseko sila e. Soki na taleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngayo ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natalela kabande ko basundoli ngayo moto na pasi na zolelo. La famille Antoine Tabanabiso ebeli awa penza ebeli penza Antoine Tabanabiso ebeli voilà. Eza na bouillon donc malgré ça bouillon mais ils ont mon bouillon moko est bien. Vous comprenez bouillon penza Antoine Tabanabiso ebeli. Bon appétit tous. Tout ça semoule. Voilà, merci beaucoup na battu nous tous qui na rane bandeli na suka. Tabanabiso ntulango yanga ya ebeli.
Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likina poti ngai na bikaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai ebika tolobi mila lobokwa mwasi dimina lobokwa mobali nakobebisa mateni na maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe saba ote na ngai yamelaka yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi